Tata wa viso zalo dikolo ba komisa nkombo ya yo santo. Bokonzi wa yobo ya po ilingi wa basala yango selo kola ba kosala ka dikolo. Maria le sako tondi grâce mo konza zalina yo. Aveniso ya boya basibans, avenisi pe Yesu mwana wa yo. Maria le sacre ton de grâce mo konza zalina. Aveniso yambo ya basibans, avenisi pe Yesu mwana wa yo. Maria le sacre ton de grâce mo konza zalina yo. Aveniso yambo ya basibans, avenisi pe Yesu mwana wa yo. Nkembo na tata, pena mwana, pena limo santo. Nzambe tata wabokasi bonso nkolo mozalisi wa binso. Papa bana bayo bayi mokolo moyese lokola ndenge bameseni. Mpo ya koyoka mateya mayo, mpo ya kosolola masolo mayo. Pote baye bayo malamu, batosa yo mpe balinga yo. Nkolo fungula bwanya babango, fungula mayele babango. Pese bango kondima pote bango bakoka kozala tango nyonso bayo obileko biso seko. Liboso ya masolo nazali ko informer bino que puisque ba yibisinga yango lobby émission moko ekoleka na télévision ekozala plein feu na plein feu wana ekosangana batu banso ya mangomba bakonzi to ba représentant na bango et ba invité na papa ya Balembongi ko lokola ngai na kokende na biloko na kuna te babale bakozala kuna papa ngaza mukendi akozala en tant que psychologue seulement et papa ngazambe pangu ako représenter ngai na mayema suma biangemi éducation spirituelle enseignement ya makambo ya Balembongi ayebi yango te na yayoki kaka sikawa po ayebaki te ekozala mangomba nyonso oyo boyebi nakanisi na bato ya magie po nayokaki bongo po tosolola masolo ya ndenge wana na ngonga oyo basalaka plein feu nakanisi après journal télévisé soko bomoni eleki te loba bachange bango moko mais soko bachange te owana nde information bapeseki ngai
toloba kaka na masolo etali Noël. Tout à l'heure, pour moi, il est makasi, tobongisi te ezala mwa ndenge wana. Soko ezaka na ndenge eshofaki wana, tokoki kofanda boye malamu. Tobongisi ekomi bien, tokoki kosolola. Nzambe mpe abongisi makambo mingi po ya bana baye a partir ya mobu mokoya makambo mingi ya kitoko. Toloba mbula ya misatu ekubana na makambo ya malamu po ya bana nzambe ti libela ekozala kaka makambo ya malamu po ya bana ya nzambe. Yango nde sengeli sikawa toka ni sa Noël toka mata date wana monene date ya ndeko na biso Yesu abutamaki na ndenge bato bazali kokundola yango ezala rupture ndelo divorce ya biso na makambo nyonso ya mabe oyo tosalaka. Toloba soko utikalaki na mwa makambo ya mabe sala yango lelo lobi avant Noël, avant Boutouane. Mais attention, parce qu'on évite. Ce que vous allez l'homme, mais que ça la makama mabete, na le bikaka. To kata bisu na mabe, na bisu na makamu na bisu mabe, na date moko. To kamatakaka Noël, oyo ya 87, de départ, ya moko, na makambo nyoso, kaka ya malamu. Kopetolo motema ya moto ezali likambo ya moto ye moko. Tokoki kopesa mate ya nyonso ya kitoko. Me soko na motema na yo ndimi yango te. Nyonso ezali kaka pamba. Natala na ino ndenge Nzambe abandaki koyebisa ngai. Alobi te soko bakimbangiste babebisaka te mbele yo bandaki mosala na âge ya 80 ans. C'est-à-dire, soko bakimbangiste babebisaka te mbele kaka soko na kokisaki mibu. Tuku mwambi, nde na tango wana na ningai kobanda mosala oyo tovandinga na bino lelo kolanda mosala nzambe. Mais lokola bango babebisaki esengeleki mpe ngai na banda mosala liboso. Na tango Nzambe ayebisaki ngai makambo ndenge na ndenge nakokaki mpe koboya. Nakokaki koboya na ndenge nini? Makambo wana nyonso azali koyebisa ngai nazalaki malheureux te mpona loba bon sika nakozwa changement ya situation ya kitoko. Ngai ambassadeur nauti na poste mosusu nazali kokende na poste mosusu. Donc, nauti na Uganda, esengeleki naleka na Angola ambassadeur. Bomoni zamuke, zamonene mingi. Na bandi kutala. Na yuki uyu ya ibisinga inu bibe. D'accord, mais na kende na ino na Angola. Soko na vandi quelques mois, tango na kozonga na mission, na ya kuibisa pe bakonzite, ulubi na ngai na tikala. Alobi okokende te. Mais tango wana na balaki pe kotia moi ntembe penza te mais na lui quand même na balaki ko poser ba question moko ezalaki moi makasi parce que na mesene ke ko yuka ka esprit moko za ko solola ngai makambo utana zalaka ti na tango wana ezali wana azakolo ngai liboso te ekomi mongongo mosusu et abandi ko bisanga makambo na ba hypothèse mingi yela kinga na moto epesi ngai lokola mwa ntembe moko na bandi kosola na Nzambe na mars le 9 1979 79 alobi nakende na Bikoro
uta kaka le 9 mars azoyebisanga ete nakende na bikoro naza kokende te nalongwi awa nasuka sanza ya mai. Donc omoni te te natiaki mwa namonaki lokola nakokende te, donc nakokaki mpe koboya esoko naboyaki elingai kolekela ngai nini nayebisaka bino nalobi nakende na Angola bongo nsima na ye nalobi bon namoni kaka oza koinsiste mpo ya kokende na Angola okokende na Angola okomi premier jour bayambi yo deuxième jour basaleli yo badine troisième jour okufi ozongi na cercueil na réagir yo kokozala nzambe te mpo menase ngai pourquoi na menace etiaki ngai na situation moko liboso namoni lokola nakanisi esprit wana ezoloba na ngai aza kaka mauvais esprit parce que esprit aza koloba na ngai liboso aza koloba te okoka ye moko alobi ngai naza mauvais esprit te ngai nazali nzambe na ntango wana naino afandi na nzoto na ngai te azali kosolola en dehors ya nzoto na ngai. Masolo ekomi mingi makambo ebele ayebisi mingi finalement nalobi nakanisi moto oyo akokozaka nzambe po bakestion napozaki ye il faut zala nzambe mpo oyeba yango so oza nzambe te koyeba te mpo naza na makambo mosusu ya famille ya biso ya kala mpenza ngai nayebaka yango na baboti na ngai me motu mosusu ayebi yango te na pose bakestion wana lobi sololanga nano lisolo ya boye alobi oyo wana oza komeka ngai nalobi non me nayoka naino asololi nyonso nalobi tipo oyo peut-être azali kaka nzambe bino sikawa bozali na condition ya boye te bino boza malamu parce que ngai nazali visible bozali komona ngai mpe nazali koyebisa bino nyonso na expérience naza kovivre na makambo ya nzambe ngai na bino donc soko moto azangi kondima se ye azali kondane ya kozika puisque na bomutu nange naza moto nzambe mpe aza moto me ye alingi bamona ye te bon sikawa ngai nde bakomi komona na oyo nyonso eza koleka na yo mpo kokoloba te te ye andimi pourkui pa ngai okosala boye te soko tolobi bon liboso balobi balebonge atondisi kaka bachômeur et tout ça soko natali baoyo bazali awa il n'y a pas que des chômeurs batiki angle wana babalobi mpo nini akomi na bato ya ndenge wana epai nai me bolingi nazala na nani nzambe aza na bato banso influence ya maloba ya bato eza kokwisa bino sika bato komi na ntango ya moto akamata décision ya ye ya libela décision ya libela elingi koloba nini ngai nakosalela nzambe ngai nakolanda nzambe nakokota lisusu nzela mosusu ya pembeni te ezali mawa mingi mpo ya komona motu moko mama na ye aza kolamba biloko ezali na moto ayebi te mama na ye soko alobi naza kolamba nsolo biloko eyokanaka ye mpo mama apekisi bakota na cuisine aza koyoka nsolo me alingi su kozila te akende koyibaka biloko bipai mosusu bakangi ye bakende na boloko mama yebi te alors ke biloko ya mama na ye eza kolambema eza kaka lokola bino bokoki koloba te ete oyo ngai na bino toza kosala awa boyebi yango te bozali komona bozali na bapreuve banganga nzambe bakomi basalisi baoyo banso bayaka na lopango losantu boyebi oyo tozali kosala soko biso tokoki kosala yango na nguya ya nzambe te bon nani akoki kosala yango puisque bomoni boyo basalaki makambo ya minene na nguya ya satana nguya yango esi mabumu evimbi naokaki bapozi ngai question moko na urgence spéciale ndenge nini mibali bakoma mabumu minene boye mabumu minene wana soko ezali ya bonne santé eza problème te mais soko ekomi rv moto avandi na kiti akomi boye na baposition kaka oyo ya boye position wana ezali ya malamu te ozosolola na moto aza kolia mino
Hein? Donc, oui, oui, mon cher, oui, on verra ça. Azuri Yami. Donc, Azana passe. Vous allez comme on a dit le coin na mis son abino. Mais, peut-être Nzambe, et Sengeli, ou Talelo, ce qu'on a fungula qui bino boanya wanate, a fungula bino yam. Ce qu'on a talindé que vous avez pas, pourquoi n'y a ce mardi, vous allez avoir. Ba dimanche, vous avez Buringi bouye banzam. Or, y'a le va quitter. Et Sengeli na te yabino, nyoso, pour boulingaye, parce que beaucoup lingaye kaka soko bouye bi. Mais puisque, azali comme on a, ndenge bino boulingi. Alors, afungola bino, oyo nyonso, apesi na bino te, mpote, boko kakolingaye malamu. Lobi, Nzamba yebisi ngai na yebisa na banganga Nzambe oyo bazali kosalisa bato. Na yebisaki na Mosanto Anastasie po ya urgence spéciale, na Nzambe Chimanga po ya soins mixtes, na Nzambe Makonko po ya représentation yonso. Kobanda lobi ti suka ya mbula, peut-être mon pepe yango komati na sanzo kuna mwa mikolo to tikali nango mwambi tuli bois eza matata mingi ezali nini bato basusu balokaka bango na mbula oyo ezalaki programme ya bango bakufa mais bango Nzambe ayokeli bango ngolu abengi bango baye na lupango ya songo. Mais pour y abandoki na bango, ezalaki bakufa na mbulu. Mais bango bakufite. Période oyo, totikali nango 9 jours oyo, peut-être na libandela sanzo kuna, bato wana, bakoyoka mopepe makasi penza, oyo bokoyi koloba même bakokufa. Bato bazalaki na programme ya kokufa. Na nguya oyo ezali kosalema na makambo ezali kosalema po ya kolongola oyo ya mabe bakoyoka mopepe oyo wana ekobeta bango ekozala lokola balingi kokufa. Banganga Nzambe bosalisa bango na kimia po babika kaka bakomi na basalisi na bana nyonso bosunga bango na nyonso bokoki kosala. Nakanisi kobanda lobi yango nasili koyebisa bango na ntongo ti lelo oyo naza kokakaka makambo ndenge wana eza koleka ezali décision ya Nzambe na ndenge eza koleka akoyebisa ayebisi. Donc soko moni maladi moko asali rechute moko brusque yaka na yika mbangu na lopango le santo pote tokoka kolanda yango puisque Nzambe asili koyebisa yango na yebisa kilobi na baoyo wana na yebisa kibino lelo na yebisi na bana baso boyeba te mopepe wana oyo yaliwa olinga okufa na mbula oyo tango na ino esili malamu te parce que tosika kabela na mwa mikolo ya mbula oyo na oyo nyonso eza koleka na univers ekoningisa yo esoko eningisi yo yaka mbangu tosalisa yo nakanisi banganga Nzambe boyo bazalaki awa na butu bomonaki akele na bimaki awa po ya kosalisa basusu bazalaki malade parce que esengelaki na bima libanda po napanza kimia na kati ya lopango po ezalaki ndenge wana bokomeka komibatela na ndenge wana yango ekitisa kondima na yo te ata mopepe wana eningisi yo loba mpamba papa ebale moko asayebisaki biso te mopepe yango ekoningisa biso bao tolingai kokufa mais Nzambe azali kondima ezali peut-être eloko moke mais kondima ezali likabo ya Nzambe bosengeke Nzambe kondima apese bino yango soko ozali na kondima basolution ya makambo mingi esizwami baye bazangi kondima
bazali kotia obstacle même na réalisation makambo ya bango moko. Soko tokamati mokano tokolanda nzambe esengeli alors tondima ye mobimba. Na tango nazalaki na bikoro nazalaki koteste bapuissance nyonso alobi na ngai sika okoki kosala boye nasali, sika okoki kosala boye nasali, sika okoki kosala boye nasali nyonso. Soko molungi ezalaki soko tozalaka na bikoro lelo mbele nasalaki te ezala ndenge ekomi boye te. Mbele nalobi kaka na ntomba mo eza makasi nalobi laki ntomba ningisa mai. À moins de 10 minutes mbonge ya makasi ekosala ti ntango na koloba etika. Me mokolo moko nasalaki po ya en quelque sorte kopunir bapêcheur na teyi bango na yebisi te bakoka kokitisa ntalo ya biloko nzambe alobi ndenge wana. Bapasteur na bango bazali koya, bakambi ya katoliki mpe bazali koya, me bazokitisa kaka ntalo ya biloko te. Nalobi mbonge ekokita lisusu te po ete bapêcheur bakende na laki te totala ndenge ekoleka. Biso toliaka na biso mpondu, bango bato baliaka mbisi mpe baza konyokola bato mbonge ekosala. Mbonge esali 4 jours mbonge moko ya makasi mpenza. E bapêcheur basali lingomba na bango, pasteur moko mpe naye azaka pêcheur ye na basusu mibale bayei mpo ya koyebisa ngai te bakamati mokano ya kokitisa ntalo. Ngolo misato ekozala 2 aye na ntango yango toyokani nalobi na mbonge esili le même jour na mwisi makoy azalaki gouverneur na mbandaka commissaire de région bazobenga bango aye na bikoro ayaki pa na ngai tovandi tolei esili alobi mulungi eleki mingi balobi pio ezalaki mingi na bikoro me mulungi ekomi makasi na après-midi yo omoni boni basusu balobi aloba kaka na ye atia mopepe ekozala etusa. Me nayebisi bino après mbongi wana laki elalaki okoki kondima te okanisa nde asphalte. Sika nayebisi bango na kosala me na motema na ngai nalobi mbongi esalaki makasi awa pendant 4 jours nalobi etika laki elali boye. So nalobi nango eningana eske koningana lisusu kaka eloko wana nabimisaka na monoko te ezalaki na motema. Bon puisque basengi nabi bon ntomba ningisa mai jamais eningani te. Nalobi lisusu eningisi te. Bango bakei na maison de passage esika vandaki na bengi lisusu ntomba me eloko wana ezaka nabi eloko nalobaki te nazongi lobela na motema soko nalobi bamusu osala te yango te mai elali boye esali nango te nalobi te ifo nakota na sanctuaire nakoti na bengi nzambe nalobi me lini nalobi na ntomba mbala soko mine soko mitano eningisa mai mpe eza koningisa mai te alobi ozangi kondima avant oloba na ntomba eningisa mai yo olobaki te lokola elali boye eske koningisa lisusu zanabi me wana nalobaki te nakanisaki alobi yango wana kondima esilaki na ntango wana kondima ezalaki su te mai mpe kokoki kotosa te. Uta mokolo wana dute esila puisque moi lokola ndenge ezalaki makasi namoni eleki makasi nabengi découvrir mpeti yangi eumelaki te tout de suite découvrir mbula ebandi koya baza bashandi bazalaki na ngai esika nazalaki wana mbula eza koya okoki koloba nango esala te natali kaka kote oyo ye azalaki kobanga wana ezongi mwa moke nabi bokenda na bino kondima ezangi ntembe e a partir ya ntango wana okomi lokola oyo tokoki koloba bato ya magie balobaki okomi alors nzambe ya miniature parce que sikawa yo na nzambe bokomi en harmonie parfaite ye atiaka ntembe te oyo aza koloba nyonso eza kosalema yo mpo oyo koloba mpe kosala na nkombo na ye ekosalema kaka nde na ntango wana yo kokoma mwana mpenza ya nzambe ya solo
na yebisa bino kala te ngai nakozala intermédiaire na bino na nzambe libela te mutu na mutu akozala ye na nzambe en face ata avandi na nzoto na ngai mais puissance na ye nyonso eza korayonne nzambe aza komona nyonso aza koyoka nyonso aza kolanda nyonso nakanisi na bana mosusu awa na kati ya bana ya lopango losantu basusu basali bamiracle mpenza ya minene mpenza na ntango bazali kosala yango batiaka tembe ata moke te mais peut-être mbala mosusu amekaki alobi oyo nameka kaka lokola nasalaki bifeti ka adute mwa moke ekolonga te naloba kaka puissance ya invisibilité bato mingi batestaka puissance na bango relation na bango na papa balembonge na nzambe na puissance ya invisibilité moto avandi lokola papa azali pango avandi ye amoni ye azali kuna alobi invisibilité akomona ngai te mpe aza koleka wana azali pango avandi wana ayebani bien ayebi lisu te aleki na yake ntango yo osalaki yango otiaki tembe te bakomona mpe yo te mais soki oti mwa tembe naze pango lokola ayebaka na démarche na ngai lelo akomona yo parce que déjà oti ntembe te vraiment bon soki amoni elongi te mais bongo démarche ekosala te lokola tokobotama ya sika tokamati départ tolongola mwa eloko wana doute na kondima parce que oyo makambo tokosala a partir ya mbula ekoya ti bambula nyonso ekoya nsima boyo bakosala yango kaka boyo bazali na kondima nayebisaka makambo nyonso toujours liboso mpo ntango ekose concrétise bose souvenir que papa ebale bongi alobaki yango tokosala makambo ya minene naino na bandi baguérison ya ndenge mosusu te esprit moko aza puissance oyo ya kosala bamiracle ya puissance nakanisi asali kaka mwa miracle na ntango oyo avant nakota retraite na ntango nazalaki na retraite parce que na ntango wana ezalaki nécessaire tosala mwa bamiracle ya ndenge wana mais bagrand miracle na cadre ya guérison asali kaka teleko moko te naino te bamiracle ya minene oyo ngai nakosala na bino bayebanso bakondima bokosala yango eyango tokosala kaka na kondima kondima wana ekuta na oyo tokokamata a partir toloba ya noel oyo suka ya mabe na biso totikali kaka bandimi ya solo mpenza tondima oyo nyonso nzambe azali koyebisa papa ebale mbonga ayebisaka biso etokende bokosala makambo minene nakanisi basusu ti mbula na mbula yo okobela esu te peut-être moi bavers intestinaux oki moi nausée ye omelikisi contre vers intestinaux po ozonyata mabele peut-être nayebi te mais kobela boye leka na champ d'appel leka na centre nakanisi ekozala te parce que ebongisami ndenge wana esi esili ebongisami boye bosoko mpe obeli mwa miyoyo to obeli mwa kosukosu bon leka babenga yango elongwa mais ekozala eloko ekobengela mindondo te ebayeba kozala na mindondo soki na ino harmonie ekomi mpenza parfaite te puisque ebongisami ndenge wana soki omoni mindondo eza kolekela yo harmonie ekomi parfaite te alors luka harmonie mpenza yo na ebale mbongi ekozala malamu mpenza tokosala réveillon ekozala malamu mingi nalobaki yango dimanche bana mingi bazali na mposa kaka tozala ensemble mosantu anastasia atelefonaki ngai mpo ekoyebisa ngai meme bana mosusu bayi kobombisa biloko ya kolia oyo ekolambema mokolo wana namoni deja bakani mpenza kokana fete yango to fete mpenza na ndenge ekobonga ebe tokosala na ndenge oyo bino bokolinga nzambe akobongisa po te tofete malamu soko tofete Noël elingi koloba esuki kaka wana
vie eza kocontinue vie wana oyo tokobanda puisque tokamati mokolo ya ndelo ya makambo ya biso ya mabe no ya malamu ya libela mokolo ya Noël. Vie oyo tokokende na yango wana tokosala kaka oyo ya malamu. Tokoki komona ndeko na biso aza kosouffrir te. Soko yo ozali na oyo ya azangi okabeli. Pour il ne faut pas souffrir. Yango pe ezali mo eloko moko eza kozongisa mwa bato mosusu nsima. Bato mosusu mpe bango moko bazali komitia na condition wana. Okoki kozanga ozali moto. Mais soko omoni te ndeko na yo oyo akoki kosalisa yo. Mais kende pe na ye. Toyokaki boyembaka yango me boza korealize te. Balobaki senga okozua alobaki luka okomona Sangai mwana Nzambe naleli mingi liboso na yo obatela ngai mobikisi na ngai pasi na ngai nyonso ekosila alobaki senga okozua alobaki luka okomona monoko yandako makofungola yo monoko yandako maye yandiko oyoki buyimbi yango wana me mingi balandi yango malamu te toloba kaka eteni wana touti kosukisa mobikisi na ngai yo mwana wa Nzambe me ndeko na yo oyo akoki kokabela yo na ntango wana aza kokabela yo aza mobikisi no te me mpo nini yo okotuna ye te akoki na ye kozanga peut-être me nalobi mot d'ordre ezali oyo azali na yango akabela mpe baninga. Nzambe azali na principe soko osengi ye te ya otala na miso alingi osenga ye me yo mpe senga kati ozoka soni eza soni na yo kaka basusu o ngai nakendeke kaka kosenga koyoka soni te ozangi transport kofraude biso te parce que ntango kofraude biso bakokanga yo mais luka mama mosusu ndeko na yo papa moko ndeko na yo yebisa ye ngai lokola moni naza wana mboka mafuta biso ezali te eya koloba to mata tokende bino mibale bozosolaka masolo na bino ya malamu puisque ya biso ezaka masolo ya malamu te ye aza kofutaka babiso ti esika bokoki te probleme na ye eza wapi lisusu oza na probleme lisusu bokobanda kosala ndenge wana nakanisi tango na bino ya bisengo ekobanda soko tokomi sur que lokola tozali na harmonie na Nzambe tokobela te parce que kobela esilisaka bambongo kobela ebendelaka biso liwa tokomi en harmonie na ye tokomi en bonne santé économie ya mwa mbongo oyo tozali kobebisa na bakisi ezali lisusu te c'est déjà quelque chose bon lokola tokomi ndenge wana biso bana ya Nzambe tozali na kimia tozali na sengo toza na bolingo soko nazangi oyo nazangi nakokende pa ya ndeko na ngai akabela ngai nayebi te soko azali na yango akokabela ngai nakanisi problème ezali lisusu te tokomi kovivre na ndenge oyo Nzambe azali kolengela mpo ya mikolo oyo ekoya nsima mais tobanda yango à partir ya le 25 décembre oyo pour vraiment tomilakisa na miso ya bato te biso bana ya Nzambe ipare basu baswanaka bakofinga na wa moye te bana ye balemboki vraiment bokoswana
toloba soko likambo moko moninga asali yo osepeli nango te tozali na commission moko awa tobengaka yango commission sociale. Commission sociale mama nganga nzambe Zugu azali présidente. Mama nganga nzambe oyo mosantu Anastasia azaka na zote boyebi ye ye azaka présidente ya commission wana bamambre bazali ebele na mibali na basi yaka kufunda mwana oyo wana pote kuna bakoyisaka na bango batu te bapeseke kaka malako donc ezala sur ke soko oke ofunda kuna bakobenga ye bapesi ye malako balakisi ye mabe na ye epuis bapesi ye malako mpo amande ezalaka te condamnation ezalaka te malako matei soko commission sociale elembi yo mpo yo ozali récidiviste na makambo mabe bati yo na disposition ya eteyelo kuna bakoteya yo mateya kuna ezalaka soko bateyi yo esili okosala test examen mpo ya koloba te oyebi mateya ya evangeli oyo ndenge papa balembongi ali bangana nzambe mosusu bakota na eteyelo 3 mois ya eteyelo dur e asilisi wana batuni asala travail ya fin ya séjour na ye na eteyelo donc oyo wana nde oyo toza koluka mpo nini tozosala yango mpo te tobanda komilakisa te tozali bana ya nzambe bato bazali na esengo na kimia ndeko nanga atuti yo pardon mais ate oyoki mpasi nyatakaka esika wana aza alobi pardon yo lingi nini lokola na zambe non bana balembonge te biso tozali bato kaka ya kimia ya sengo mpe ya bolingo mobulu biso tozalaka mobulu te moyibi biso tozalaka moyibi te makambo mabe oyo wana biso te tokolanda oyo nyonso ya malamu alors lokola tokamati mokano le 25 décembre ndelo ya biso na makambo mabe tobanda deja sikawa komilengele parce que soko omilengeli mwa mikolo oyo ezali mwa malamu te leo toza le 22 depuis le 23 omilengeli obanda otika le 24 otiki mpenza na butu wana tokomi kaka minuit pa yo esili otiki makambo mabe esengwe bisengo na bisengo kuna nalo kuna nalo la banzelu bakoye yawe nzambe kembo 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 na kembo kuna nalo kembo na kembo kuna nalo la banzelu bakoye yawe nkolo na kembo bisengo na bisengo kuna nalo bisengo na bisengo kuna nalo ebale mbonge ebembela papae kembo na kembo haleluya o kembo bien lokola pokwa nyonso tozwa kaka mwa baminiti moke mpo ya mituna soko ezali mpe na yanola loko tumeseni bandika bazali na mituna bakwakoyena na nsima boye fo te tobanda kofesa na papa papa mokonzi mbote bandeko banso mbote na biso papa nalingi natuna kaka mwa motuna fo te bana na yo nyonso tokoka kososola malamu oyo oyebisi biso na oyo likambo etali ba oyo bazalaki na programme te bandoki bakoka kozwa bango na mobumo ye puisque ndenge olobi na biso te notre père abongisi te mopepe wana ekoka kozala ayebisi biso liboso te mopepe wana ekozala mpo te
ata soki mpasi ye makasi oyiba kaka soki ye na lopango okosalisama mpe kobika. Nde elingi nazwa mwa précision lisusu wana parce que soki notre frère alongoli makama nyonso alongolaka kaka na nyonso. Bon, mopepe wana ezali nanu kosala lokola ebeta mwa moke mpo komema yawa. Yango wana nalingaki te papa olimbola biso mpo nini situation wana eza kosalama boye. Merci. Baba Nzambe nakanisi tango nyonso oyo mikakatano eyaka Nzambe ayebisaka ngai nayebisa bino. Elingi koloba na mwa mikolo oyo bato oyo bandoki balingaka kolia bango na programme ya bandoki ezalaki balia bango mpe batika nzoto bakufa ezalaki boye te na oyo ezali kosalema na univers na ndenge ezali kosalema nzoto ya baoyo bazalaki na programme ya kokufa ekozwa baperturbation lokola me baperturbation ya mwa makasi lokola rechute moko ya makasi esoko oyo wana ekoleka esengeli kaka boya na mwana na lopango bosalisa ye yango ezali mingi kointerpele banganga Nzambe na sérieux ya mosala oyo basengeli kosala na nzoto ya bana nyonso oyo bakoya na pasi awa esoko periode wana esili Nzambe akoyebisa na koyebisa bino donc na oyo ezali kosalema na univers emonani te baye bazalaki bato ya kokufa mpe bakufi te bakosentir perturbation makasi toloba lokola moi ezali kosala nakoki koyebisa bino bi lokola moi eza kosala makasi bato oyo babotamaka to bameseneke na mpio makasi bakoyoka pasi mingi omoni à peu près tandis que boyo bamesene na climat ya moto bakosupporte me bakoyoka pasi lokola moto abotamaka to na Kivu to na Shaba to na Belgique to mpe na France te oyoki exemple wana papa Nzambe tozali kozela mituna na bana ye bali mbonge Mokonzi Mbota. Bale bale mbonge mbasi Mbota. Ngai mama Mambonga. Motuna na ngai ezali boye. Papa mokolo ya Noël ekotombe vendredi. Yango nalingi ndayeba soki vendredi bato bazali na bisengo ya kosepela. Soki mpe bakoki kolia nyama mokolo ya vendredi. Merci mingi. Mais nayebi te nakanisi mpo ya baye balandaki mate ya Nzambe na catholique bayebi te na catholique baboya ekila ya nyama ba vendredi nyonso sauf vendredi saint na période oyo nyonso ya Pâques eza boye te bon oyo wana ezali epai ya bakatolike me epai ya biso toliaka soso toliaka mbisi toliaka ndunda epekisami te nyama oya musuni biso toliaka vendredi te bon donc tolingisi kawa tolia nyama musuni vendredi na otuna Nzambe soka lobi esili na problème te soka lobi na lokola vendredi oyo ezali Noël te ngana otuna plutôt Yesu yana kadukia olo mais avant tout soit réponse tout est à motuna biso peut-être que kolia nyama vendredi te oyoki mama soko bapesi ngai réponse na koyebi na otuna Yesu akoka ko intervenir ye akoki komemela biso mokumba wana pe toli nyama vendredi oyo ya Noël oyo bongisamaka mingi taba soso banini yango wana papa na wiki réponse oui oyo mama Mambonga aza koloba ezali ya solo nsoso nayebisa bino boye soko ekila ya kolia nyama ezali bandeke bazali concerné te toyokani
ekila ya kolia nyama ezali kaka po ya nyama ezali po ya bandeke te po ya bambisi te po ya bandunda nyonso te to bambuma nyonso te etali kaka nyama ekila yango ezali kaka po ya nyama bandeke évidemment ndeke impure tokolia yango te mbisi impure tokolia yango te wana ezali règle ya mikolomise nakotuna soko bapesi réponse bokoyeba yango ata alobi to nsima lobi mpe baembongembote mboto bana nyonso baembongembote kombo na ngai mbowa nzebila oyiba papa naza otuna o mpo na mateyo oteyaka biso ya kotonga omo ata mosusu bovandi moto aza pembeni abandi kotonga moninga mosusu bozalaka naye bon na ntango abandi kotonga bon na biso bana ebale mbonge toyoki papa ebale mbonge ateyi biso ke kotonga moninga eza mabe ta mosusu to basali mabe akufi eza lisumu na yo moto oyokaki oyebisaki ye te bon na ntango oyo oyebisi ye moto yango aza motema moko mokuseke soki ayoki likambo monaki asali mabe ubie ntango yo oyebisi akei ake ozokisa moninga na mosusu oyo atongaki ntango azokisi makambo sikoyo ntango azokisi bon sikoyo bato babandi kobenga sikoyo songisongi na ndenge ya sikoyo atangisi motu makila mpo na mbeko anzali mpe epekisani kotangisa motu makila bon lisumu wana eza sikoyo na moto anani mama nakanisi ezali clair yo opesaki ye nsango ya likambo oyo batongaki to balingi kosala ye mabe omilongoli na lisumu parce que obangi nzambe ye sikawa abangi na ye nzambe te akei koboma moto ya yo nino oyo yo osalaki mpo ya nini mpo ya kobanga nzambe bon ye abangi nzambe te akei kosala likambo na ye moko yo ozala likambo kuna mpo bakoloba yo songisongi banayi bakoloba songisongi nzambe akoloba yo songisongi bato donc olingi obanga bato me obanga nzambe te papa mpo ya mokoma oyo boye frere mo batongaka ndeko na ye bon sikoyo naki oyebisa ndeko na ye ake ozokisa ye bon ntango azokisi ye sikoyo bayeba bandi obamba biso mabanga na kati ya ndako balobi nga songisongi bango nde bazali mabe mpo nini batongaka bango nde bato ya mabe nakanisi mpo ya songisongi nakoki koloba songisongi ezali wana te nzambe aboyi kotonga paske makambo nyonso ya mabe ebandaka kaka na kotonga bato mibale to misato bakotonga bakoya kosala to komplo moko batia mobulu na mboka ebandaki na nini bon ntango bango bakosala mobulu wana mobulu bato ebele bakokufa bakufeli nini kotonga makambo nyonso ya mabe ebandi na kotonga nzambe alingi kotonga te parce que mabe nyonso oyo bato baza kosala ebandaka na kotonga tosa nzambe banga ye nakanisi soki oza koka bato soni tokobanga bango toboyi kotosa tokobanga nzambe kosali erreur toyokani merci papa papa ibale mbonga mbote mbote bana ibale mbonga mbote kombo nanga nyembwe kashala oui joni papa nasepeli mingi na lite ya lelo surtout na eteni oyo olobi badoto oyo ozalaki na yango na ebandeli ya kondima na yo mpo obandaki koyeba te soki esprit oyo azalaki koloba na yo na liboso ezalaki esprit ya nzambe to esprit ya mabe ya solo oyebisaki biso te tokoki kosala mosala ya koconvaincre bantu te kasi tomonaka bato mingi na bainquiétude balobaka o na bible balobi na temps ya fin baprofete mingi bakobima sikoyo toyebi te profete nini tokolanda toyebi te moto nini tokolanda mpo tomonaka bato mosusu lokola bakadima bamukuna banani lisusu toyebi te baebale mbonge kasi eloko nini tokoyebisa na bato wana bien merci mingi citoyen
moto nyonso oyo amediangi te ye azali ekelamo ya nzambe ata soko asalaka masumu ezali na moma moko oyo ya soko asarete mpe aleleli nzambe alakisa ye likambo nzambe akolakisa ye oza kokango kobosana te ke nzambe azali tata ya bana basi toloba mwana moko azalaka ntango nyonso mabe mokolo moko aye pa papa avandi abandi kolela papa nayebi nazali moto mabe na miso na yo nakoki meme koloba te kasi tala likambo naza nango papa kopesa réponse te nzambe azali kaka ndenge wana yebisa na banso wana ata bazalaka docteur ata bazalaka magicien basambela batuna na nzambe nani wana ebale mbonge batuna na yesu nani wana ebale mbonge batuna na mama maria nani wana ebale mbonge bakoyeba parce que namonaki awa groupe moko pasteur misato bayi bango bazali église bazali ba protestant église ya soko évangélisation soko ya nini wana bon pasteur wana ye mpe évangéliste national ya communauté wana awa bana banso ebale mbongi bazali alobi touti tout droit na retraite bapasteur nyonso ya lingomba tosanganaki tokendeki na retraite soko na centre nganda tokendeki kotuna na nzambe mpe na yesu bayebisa biso nani wana ebale mbongi abimi lisusu e na losambo na biso pasteur moko amoni vision balobi na ye ebale mbongi nde ye wana oyo ayi mosusu ayi komona ebale mbongi nde esika bino banso bosengeli bokende kosangana ye moko évangéliste national wana ayi ya bango ya communauté na bango ayi komona alobi bozali na nzela mosusu te nzela na bino banso epai bokokutana na ngai yesu epai ya ebale mbongi basilisi retraite kaka mokolo wana bakokisaki lisu mikolo nyonso te parce que bazwi 3 visions ezali kose répété badélege bana basato baya mpo ya koyebisa biso nakanisi bana ya ebale mbongi ya kala bayebi lisolo wana n'est-ce pas donc ntina ya koluka papa ebale mbongi ezali te nani abongi ebale mbongi bato ya magie bayebi ebale mbongi bato ya kosambela mpe ezala ya solo to ya lokuta bayebi ebale mbongi kende kutuna Jean Paul II na Rome pape Jean Paul II azali mosantu azali na esprit saint na nzoto na ye ata ezali puissance mingi te likambo te mais nzambe aza kobatela ye na molimo mosantu azalaka ye moko ayebi nani wana ebale mbongi na bikoro basango ntembelekaki mindondo ebele tobenda masolo nyonso te me nayebisi na sango vicaire général boyi koma na Rome koma bipai nyonso basalaka charisme oyo molimo ya solo oyo molimo mosantu abimaka mpe alobaka makambo ya solo to na louvain botuna moto moko abimi kombo na ye ebale mbongi avandaka wapi na ville nini oyo ye azali bakomi mokanda na bango ekei lokola ngai nazalaki na bikoro na bimaka te babengi mwana na ngai moko navandaka na ye niese na ngai Christine wana babengi ye bayebisi ye bazwi mokanda uti na Rome barepondre bango balobi toyebi te soko ambassadeur yeli nde yesu oyo aye kobotama epai ya bato moyingi na yebisi nalobi kende koyebisa na basango bakoma lisusu na Rome ndeko na ngai yesu kristu azali vivant ebale mbonge mpe azali vivant confusion ezali possible te oyo wana ya Rome Kinshasa nazali na bikoro mwasi oyo nabalaki na secrétaire na ngai depuis 1965 papa nga nzambe nsaka ye wana vandi wana bango mibale bakei epai ya mbuta diangenda teleme bamona yo parce que moninga azali te yo tikala bomoni ye kuna na suka aboma bima mwa moke tata wana aza secrétaire na ngai depuis 1965 ti lelo oyo nganga nzambe nsaka bakei ye na mwasi oyo akima ngai akenda
kotuna epai ya Butadiangenda soko ebalembongi nani, c'est-à-dire mobali na ngai abuya na misala avandi na ndako abimaka lisu te azali kosambelaka yebisa biso soko azali kosambela nzambe to azali kosambela magie. Mbuta lobi puisque mbuta yebi na ngai ayebi mpe na mwasi wana abi bon kende ozongela ngai mokolo mosusu mokolo bazongaki ye akendeki lisu te kende ovanda na nzambe saki me mama wana akei kuna ntango akei mbuta yebisi ye mobali na yo azali kosololaka ye na nzambe tata mozali oyo ayebisi nga makambo wana ezali agent ya protocole ya Butadiangenda oyo azalaki kokotisa mwasi na ngai ex épouse na ngai epai ya Diangenda ayi koloba na ngai en présence ya secrétaire na ngai awa na ndako parce que ntango nauti na bikoro Butadiangenda azalaki kotinda mwana mobali wana koya yebaka ngai avant akoma kokolabore na Butadiangenda atindaka yawa plus de 8 fois kotuna ngai nakoma kimbangisi. Donc na Zaire Butadiangenda na bakimbangisi bayebi ngai nazali kosololaka na nzambe tata mozali ba nzambe malamu bayebi ngai lokola ndenge ni capitaine moko ex-capitaine bongo quartier M avant d'être quartier M en ancien combattant diacre to pasteur ya nzambe malamu na évité ayebisi na Aidini Abala alobi ndeko na ngai aza ambassadeur aboya na misala baza kobenga yake na Angola alingi kokende te akei kovanda na ndako akubi kubikisa bato azali kosala soko magie soko nini yo okoki koloba na ngai nini devant bapasteur za badiakre mosusu. Aidini Abala ndenge ye kapitaine ye moko ayebisa ngai atali likolo ti alobi na ye ndeko na yo ambassadeur wana azali na antenne direct ye na nzambe tata mozali esuki wana te bato ya magie. Mars 83 grand conseiller ya Rose de Croix na Zaïre. Rose Croix ezali branche moko ya magie. Citoyen membre du comité central Kalonji Ditunga. Mais ayaki awa en tant que conseiller, grand conseiller à Rose de Croix. À côté awa na kuumela te ifuna bima noki ngana zalaki na ndako. Ba yebisi ngai te alingi akutana ngai. Izalaki le 8 mars 83. Na yambi ye na ndako na ngai. Bakotisaki bafandisi na salon ngai na uti na chambre na ye na kutie atelemi to pese ni mbote. Ebimi na monoko na ye. Ebalembonge, nous vous respectons beaucoup. Mais nous vous demandons de nous tolérer comme nous tolérons les autres. Ngai nalobi na ye, je ne suis pas venu me partager le peuple de Dieu comme un gâteau avec des magiciens. Vous êtes dans la magie, vous n'avez qu'à vous convertir. Alukaki, nyonso ya alukaki, moyen na pese réponse monsieur Zeki. Elingi ko loba lobi na ngai, e bale monge tozali ko tosa yo mingi, mais tozali ko senga yo. Oyo ke la kabiso ngolu, to limbisa kabiso lokola ndenge biso toza ko limbisana. Na lobi ngana yaki ko kabola bana ya Nzambe na bato lokola gatoute. Uzali na zila ya mabe ya magie. Esengeli kakotika nzila wana ola na nzila Nzambe. Abimaki awa akei abosani na voiture na ye ezalaki wana chauffeur alandisi ye voiture kuna na balabala. Oui. Donc bipe nyonso bayibi ngai nana abungi ngai. Mwana moko Kingsley Zairwa moko abotamaki
na baprotestant bongo bapasteur ya protestant ya kala bakamati mwana wana ya zairwa na maboko ya babuti na ye bakomi na ye ti na Amérique baadopte ye lokola mwana na bango. Kingsley akoli kuna grand garçon lokola yo aye awa na audience publique mpo ya koyebisa ngai te azwi mokanda euti na babuti na ye adoptif bazali koyoka message ke balobi na bango baya epai ya ebale mbongi bazali koya donc ti mosika na Amérique bazali koyoka bango moko baya epai ya ebale mbongi nana bungi ngai tuza na mwana mosusu ya biso mwana papa nganga Nzambe Ngongo azalaka na klase na Poto na Belgique azali kolanda mateya en direct ya lopango le centre lokola naza koteya wana mokili mobimba aza koyoka ngai bo bafungama mateyi banso baza kolanda na bango alobi aza koyebisa ngai na papa nganga Nzambe Poto za kosola na nsima kuna na jardin na ngai alobi soko tiyo wana yiko kota na mutu yezo benga ngutiyo ekoti na mutu soko pave bale muga asilisi koloba te okoyoka lizu likambo mutu te tiki na tanga kusisa koloba alobi baninga na ye ya mindele na bango bazali koyoka ngai nazoloba na lingala ye lokola yebi lingala aza koyoka na lingala me baninga mpe bazali koyoka yango na minoko ya bango clairement elingi koloba lokola nazoloba na lingala chinois aza koyoka ngai na kishinois japonais azo koyoka ngai na kijaponais uza koyoka ndenge yango ezali ebongisama ndenge wana nani abongi ngai bandoki nyonso meme bansien doki oyo bazali awa bansien doki bazali bansien doki bazalaki koyoka ngai kaka ndenge wana en direct basusu basekisaka biso soko tozosala fete awa lokola ekozala na Noël tokotia mokili mobimba en direct de la parcelle sainte soko biso tosisi fete te moto moko mpe bandoki banso bakolanda kaka oyo ya biso ti suka fete bayokaka yango mpe kisalima ndenge wana bayokaka okomona mbala mosusu ofandi yo na noko na yo to tata na yo to nini ozoloba na yawo azali distrait papa aza koyoka te azolanda en direct me bato azo bazosala biso témoignage soko biso tofetaki na butu moko to na mui moko ntango tokotuna ye boni olandaki fete alobi nalandaki yango nyonso yembaka banzembo oyokaki nzembo nyonso toyembaki na fete na ordre na yango aza koyemba yango parce que baza kolanda yango bana ebale mbongi boyoka makambo wana te voilà citoyen Nyembo nani abungi papa ebale mbongi ebale mbongi bayebi ngai te kaka baye matoyi ekangema miso zipama boyo wana bayebi ngai te parce que bazali ndoki te e bazali mpe magicien te bakoki koyeba ngai noki te bandoki oyo bayebi ngai baza koambrouye ye kolanda moto wana te grand magicien bon yo yebaki aza grand magicien epai wa bino mpe motuna kata kotuna te bon ye azalaki grand magicien wapi supposons même que nazali grand magicien un grand magicien qui sauve aza grand magicien ya mabe mais nakanisi mele bandimi ate wana un grand magicien oyo aza kobikisa bato bokendekende na mpo nkasavubu awa kosala magie moto auti na mboka na bango ayi koya kobikisela bino bato awa kuna epai na bango bato baza na maladi wana bazali abikisi yo mokolo moko epuis lobi makolo ebukani lisusu bon c'est quoi donc bango nyonso bayebi ngai nakanisi nasololi mwa molai kaka mpo ya kopesa yo baexemple wana banso bayebi ngai ntina ya koluka papa ebale mbongo ezali te kadima ayebi ngai très bien basusu banso bayebi ngai nasepelaka mingi na bana mosusu bayaka koyebisa ngai bamessage ya banganga mosusu nganga mosusu akoloba yo koye epai na ngai te yo okendeke epai ebale mbongo kobebisa biloko na ngai te parce que soko oye awa oyi kolukela ngai mindondo na biloko na ngai banganga wana bazali sincere parce que kosakana na mwana ebale mbongo te so papa alingi bana na ye akotika moto asakana na bango na ndenge mabe
Alors, voilà, nasungisi si tu veux. Merci mingi papa ebale mbonge. Mais soki okoyebisa biso bato mosusu tozoyoka bakadima ba mukuna. Est-ce que nguya oyo baza na yango eza ya nzambe to ya botika? Mais botika ya tuna mutuna engana pesa ega réponse moko. Soko olingi oyeba moto nyonso kende kaka na centre parapsychologique moko. Awa ozali na centre A, B, C, D, E, F. Wana okoyeba. Parce que kuna na parapsychologie nyonso ekosalema. Mais biso tobengaka bato pamba te. Oza koyoka. Soko mokolo moko. Oyoki kuna na centre bimi. Kadima za koloka moto boy. Kende alors sambisa kadima tango. Parce que wana mwe ezali te. Biso tobengaka ndoki yaka wate. Moto boy yaka wate. Maladi akoya. Soko yu bimi ozala kandoki. Na tango wana soko yeka lima ko bimando ba usambise mais eloko na ko biso en résumé kaka oyi na yebi te na Zaïre na Afrique pera mukimwimba bato yo bazali na nguya nzambe po ya kubikisa bato to ko sale na nzambe bazali mingi te oza ko kanga bazali mingi te Monseigneur moko azalaka na Rome oyo Zambien boyebi Zambien moko azali na Rome asalaka ba guérison ye aibina ndenge lekilaka ye te parce que ye ntango asalaka ba guérison ange moko na don ya guérison nde moto ayaka kosala ba guérison le pauvre aibina ye te aibina ye te mais eza kosalema boyo bazali mpenza na puissance ya nzambe ezali kohabite bango en dehors ya banganga nzambe mpo basala ba guérison nayebi bango mingi te en dehors ya mwana ebale mbongi oyo azali na kondima makasi okoki kosala ba guérison meme bino mais naboyi bo pratiquer guérison parce que bitumba eyaka mingi et soko bazongiseli yo bitumba peut-être okokoka yango te ekoki kobela mingi oyoki nazali kojuge bango te parce que nazali na ntina na bango te mais oyo akobima ndoki awa okoyoka nga nayebisaka bato nyonso so oza ndoki nga moto atiaki ndoki bon obimi awa ndoki na parapsychologie eza ndenge wana parapsychologie appliquée hein? Merci mingi papa ebale. Papa mokonzi mbote bana ebale bonge mbote kombo nanga Lutumba. Oui. Papa question nanga liboso yango oyo kala olobaki te date oyo moto abotamaka esika abotamaka na kombo bapesaka ye ezalaka na influence na vie na ye. Alors nalingi yo ndimbo na lisusu ndenge lesalamaka en particulier mpo na bana oyo bato babotama na date de naissance na yo mpe na baoyo babotama na période ya Noël. Bien. Ba date ya naissance, lieu de naissance, na nkombo ezali koinfluencer bomoi ya moto. Okoki ko changer date ya naissance te, okoki pe ko choisir lieu ya naissance te, mais nkombo bakoki ko choisir yango. Moto moko azalaka mabe mingi. Bobengaka bana na bino nkombo ya moto wana ekozala kaka mabe. Tomona basusu okoka balobi nkombo wana eza nkombo mabe na famille batia lisusu bana te parce que bana nyonso bazwaka nkombo wana bazala kaka bato mabe. Boyoka yango nano te. Nkombo ezali koinfluencer parce que moto wana na bapuissance ya ye ya mabe to ndenge nini aza kosala azali kobebisa ezalevi ya moto. Lieu ya naissance. Lieu ya naissance ezali aussi na influence mingi parce que bisika mosusu ezali na puissance. Soko Yesu abotamaka na Bethlehem te mbele peut-être nasalaki makambo mosusu ya salaki te. Ozali koyoka lieu kaka ya naissance pamba te meme ya ba séjour mosusu soko Yesu alekaka na Egypte te na tango mindondo esalemaki aleka na Egypte te mbele peut-être asalaki makambo mosusu asalaki te.
omoni ndenge basalaki mpo te yesu akende na egypte tala mosika nazaret ezali tala mosika egypte ezali bati na mutu ya mokonzi ya mboka koyina yesu abandi koboma bana mike yebisa ngai ndenge nini bakokaki kokima mboka wana soko likambo ya ndenge wana ezala te na ndoto bayebisi joseph kima na mwana kende na egypte na makolo to na baane ntango yango bato nyonso bazalaka na ane te bainfluence ya lieu ya naissance ezali monene naloba na ntango puissance ezalaka mingi soko mwana moko abotamaka na bisika mosusu puissance ezalaki mingi awa na lutendele to na mbudi antuka esengelaki azalaka na puissance mingi puiske na lutendele na mbudi ezalaki na puissance mingi mpenza etoloba mwana moko abotami na esika wana ifazala na puissance mingi bato mingi bazalaki kokende koteya lutendele te me mindele ntango puissance ezalaka mingi baza kokende kuna na lutendele toyebaka te tozomonaka mindele bakei weekend kuna kopema dimanche mobimba to samedi mobimba nzoka nde bango bazali komona na miso na bango ya magie makambo minene ezali kuna donc bainfluence ya balieu mosusu ya séjour ezali monene lokola soko tolobi mpo ya date nyonso naloba baaméricain balingi chiffre 13 te meme na bahotel na bango batia 13e niveau te eza boye papanga nzambe ipoto ezali bongo balobi chiffre 13 ezali mabe malchance na makambo nyonso oza kotanga baétage premier deuxième okomi 12e 14e soko oluki 13e étage ezali te c'est une information nazopesa bino ezali vrai parce que na ndenge na bango na magie na bango na continent na bango bamoni te 13 ezali mabe badate lokola bachiffre mosusu ezali na influence lokola na influence na ye eza correspondre na nini soko yango ezali ekozala kaka bainfluence oyo mingi satana yaki kotia mpo ya kobebisa oyo ya malamu parce que oyo ya malamu mpe ezali lokola mingi olobi baye babotami date na ya ngai to baye babotami na date ya yesu mais ata tokoki koloba makambo yango ya badate un sorcier réincarné abotami na noël mais akozala kaka sorcier yo ene sokosala nini ekochanger le côté ndakanisi napesi réponse na sivia lutumba peut-être ndoki wana akozala na chance nzambe abenga yawa oui peut-être soko asambeli makasi mpo ya koboya bondoki mais tozali awa na lopango oyo na baexemple mingi nalingi kotanga nkombo ya bato te bato basusu azali réincarné sorcier mpe alingi kotika kindoki te meme ayaka na lopango oyo okomona mokolo nzutu oyo ya visible abandi koluka ami convertir mais vie wana koloba pas question tomona yango tobimisa bamaboso awa na lopango boyebi yango basusu azalaka célibataire akufi célibataire azongi kobotama alingi mwana abala te alingi yango te bokokati zali na nzoto ya moto akoloba soko ye ameki kobala mwasi na koboma mwasi wana mpe mokolo nzoto azali kosentir ke mposa na ye ezalaka kaka aboma mwasi oyo azali kolinga voilà donc moto wana ata abotamaki le 4 avril vraiment motuna ya mibale yango oui moto moko nzete azali mokonzi ya société batia ye comme responsable ya société moko ye kuna azali kodetourne basalaire ya basali na ye alors nzete ye mpe azali na bachef na ye to kamata chef moko direct kombo na ye manga bato société base concerte baponi moto moko mbila akende korepresente bango epai ya nzete na manga
Alors natangu mbila kekende pa ya manga funda nzete pe azongi epai ya bate société wana po arapporte bango oyo manga tolo bamekotetama ya manga à l'égard ya nzete. Est-ce que na esika wana lisumu kotonga ezali? Non, puisque bayebisi ye. Est-ce que bayebisaki ye te? Kotonga ekoki kozala te soko moto asa yebi likambo wana. Toloba moto moko bakangi ye na moyibi. Bato nyonso bamoni azali moyibi. Ntango bokotambusa rumeur wana na quartier moto azali moyibi ezali zu kotonga te. Kaka soko bokomi koloba likambo sans que ye azala visé. Ko déformer likambo wana te. Bayebi moto moko ayebi te kate okuna to mama okuna ayibaka. Ye ayebi yango azwaka information. Abandi koyebisa baninga. Est-ce que bakangaka moto wana na moyibi? Bakangaka ye public mama tonso bayebi yango? Wana ezali kotonga. Soko yo lingi ezala lisuma kotonga te. Olobi yo na mabe na yo na moyibi na yo kuyibisa. Na yakinga na mamoyo po ayeba na yibisa yo. Oyibaka na ndako ya manga. Soko zai capable ya kusala yango. Wana olobi na ye en face. Peut-être qu'il y a qu'on se défendre. Et à démontrer qu'il y a des moyens. Parce que makambo mingi tozali kokosela bato ezalaka vraité mingi ezali vraité. Dans tous les cas nzambe yalingi makama kotonga te po nini kotambwisa sangu ya likambo ya moninga kolobaka na bato ebele eza kointeresse onelo koni bozangaka mpe masolo te oyebi moninga oyebi mais lobo ya malamu alors ya bato mais ya mabete. Oui, mon cher, nous avons une bonne nouvelle, bah nommé un tel à tel poste. Un tel a sali exploit, mon quoi, qui toque. Un tel a sali boui. Au lobby même, Mangana Bimi, champion, il y a junior, il y a cycliste, il y a ville à Kinshasa. Oui, on a beaucoup qui sangana, vraiment, Mangana, vous bêtis ma boque. Côté on les alidés. Hein? Bon, c'est quand on va le camp. Vélo, il y a gagné un championnat. Au moins, on a gagné vélo en Gozama. Bandaka Sikawa. Kofinga ye na vélo na ye sans que o mêlé championnat. Parce que soko o mêlé na succès na ye ezali sou kotonga te. Et kominde vélo ya mabebo est vraiment elongi. Wana ezali malamu. Mais soko bandi kotonga ye wana ba pese ke mbongo ya kosomba ba pine asomba kate. Ba sala kaibo asala kate. Wana komi kotonga. Parce que vous êtes capable de kolobane en face te. Oyo? Alors, dernière question. Oui. Bato mingi ba mesana ka kosala eloko ba bengi na français épouvantail. Bon. Par exemple, épouvantail. Oui. Soki manga na nzete ya manga na bango e botimbuma. Ba kamata moi eloko boko ba kokosa bote zalikisi. De façon que bat babanga ko yiba manga wana. Alors nzamba kanisi ni pona eloko wana. Croyez-moi biloko wana bazalaki kuti ezalaki kakankisi. Bazalaka kutia biloko pamba te. Bazalaka kutia kakanki. Parce que bato mingi bakufa biloko na bango nyonso ezali kuna. Oyo na kolobana bino etali libota ya makila oyo nga na botami. Ndeko ya papa oyo ya botinga na mosuni. Ya mama moko. Ndeko na ya mobali. Azalaki kolona nkoko mingi. Azalaki pe kolona banana mingi. Or, epai ya biso ezali, epai na bota makakuna, soko elanga ya nkoko ezali. Oyoki posa kolia nkoko, okati koko moko to koko mibale, olongoli parti oyo yo kolia, oyo etikalaka likolo, okolona yango lisusu. Kaka nesika wana, obongisi oloni. Bakoloba oyibaki te. Parce que yo ntango kokendo koyebisa moto te, na kataki nkoko na elanga na yo. Asirika te ezali principe. Mais papa wana lokola ye azalaki moloni ya banana mingi, moloni ya bakoko mingi, azalaki pe na mandarinier banzete ata mitano na lopango na ye. Biso tobandaki kolia yango mingi. Ba mandarine na ye, ba anana na ye. Akamati mwa maboke boye akangi yango. Akangi na banana wana. Atelemisi banzete ati biloko wana. Akangi na bamandarinier po bato bamata te.
bakolo bapekisi biso tokoki kotakana tokobuka mandarine te anana papa wana bayebisi ngai te papa kulutu akati motema epuis afunguli su miso akati su motema afunguli miso batuni babi soki oza na likambo koloba libisa bato alobi likambo monene nakuti awa kaka maboki wana oyo nazalaki kokanga na banzete na banini bakamati maboki wana nyonso bayi kolatisa ye yango maboki wana ezali kopekisa biso tobuka bamandarine na nani yango wana aza kokoka koleka te bobi eske maboki na wana ebomaka basi alobi biloko wana ezali kotia kuna ata lokola tozali komona lokola ezali babiloko ya pamba ezalaki kosala baefe nango eutaki wapi ye akokamata to matiti pamba akangi liboke ati boye me malobo ye akoloba badiable bakokamata yango bilima bakokamata yango biloko wana nyonso ekobanda koopere mpo ya ye e bato oyo bakozwa mikakatano na biloko wana ezali na konte na ye toyokani nango est-ce que bato nyonso bazo comprendre biloko nini wana toza koloba merci papa mokonzi. Ok. Mbote papa mokonzi. Mbote mama. Bane bale mbonge mbote. Nga musali Brigitte. Papa mokonzi nazali na likambo moko. Papa bozoloba to renaître lisusu me nazalaka na likambo moko esalaka ngai na pardonnaka jamais. Eske nzambe akoki kobongisa so akoki kotia ngai mwangu ya mobe bandeko na ngai mpe bazalaka ndenge wana mpo tozala na motema epardonnaka mpo tokoka korenaître de nouveau. Kele na centre na bino babenga na ino eloko wana ekoki kozala makila ya moko ya libota na bino ya kala e makila wana ezali kotambola na kati na bino soko ye azalaki mobomi ekoki koleka génération moko to mibale manifestation wana ezali te me na génération mosusu ekosexprime nakanisi esengeli okende babenga yango balongola eloko wana bato basusu baza na mitema na bango bayokaka mawa te bato basusu baza na mitema na bango bazalaka na esengo te biloko wana ezali baphénomène ya malamu te esengeli boluka kaka balongola yango parce que moto oyo azali normal soko baninga bayoki mawa ye akozala na compassion na bango soko baninga mpe baza na esengo na ye akosasocie na esengo na bango mais soko ozali komona yo ozalaka na yo lokola absent na biloko wana soki eloko moko ya mabe ezali na kati no eza eloko nani so moto atushe ngai motema na ngai mingi so namoni meme ye liboso na ngai fo filme wani ye na ngai nayeni ye mabe bien soki oyebi kolimbisa te naza kocomprendre yo ozali na makila ya bamusulman babuti na yo basambelaka na islam or baarabe bazali na depo monene depo ya bango balimbisaka te bazali kobosana makambo oyo elekaka te epai ya baarabe nzambe moto alobaki na ngai lisolo wana nazoloba na bino alobi bango bazali lelo oyo lokola biso tozali awa mwana ya mwana na ngai bakoki koboma ye soko tata ya tata na ngai peut-être abomaka nkoko ya moto mosusu omoni tata na ngai te me tata na ye soko ye abomaka moto moko donc nkoko na ngai abomaka moto moko bana oyo bankoko na ngai bana ya bana na ngai bakoki kopeye na famille wana likambo eleka kala boye tala ebele ya bagénération koko na ngai abomi bon ye totanga ye te papa na ngai mwana na ngai epuis bakoya kofaire paye nkoko na ngai makambo oyo nkoko na ngai oyo kuna salaka elingi oloba bango balimbisaka te yango nzambe aza kopesa bango punition
yuzali moko oyo abotami na makila ndinwa babuti lo bazaka ba musulman yango na usala ndeni po isila kende na centre nabi kende na centre babenga yango balongola biloko wana ezali eloko lokola baza kocultive yango kuna epai ya bango biso toza kolakisa bato balimbisa bango baza boye te oyo Mbote papa Ibale Mbonge. Mbote bana banse Ibale Mbonge. Papa motuna nanga ezali pona Noël. Papa nayokaki dimanche oyebisi biso tokosangana na bakorare na biso nyonso. Bo papa pona orchestre na biso toza komona yango na televizio mpe koyoka yango na radio. Okoki kobongisa te ke tosangana nango mpe awa mokolo ya Noël. oye nakanisi nasilaki koloba po ya orchestre wana soko bango bazali na programme ya Noël bakoyembela biso na ino nzembo ata mibale ata misato ata minei soko mpe ezali ebele ata mitano me oyo bango bakoyemba mokolo wana yango ekoleka na commission moko basalaki ya censure ya bachanson soko basi bandimi yango bayemba awa na lopango le centre bakoki koyemba eza na banzembo mosusu bakoki koyemba yango na libanda me bakoyemba awa te eza problème te président ya orchestre azali en face na ngai nakanisi ayoki bote papa mokonzi bote bale bonge ngai kumu mayombe papa na tuna yo question moko boye mpona natangaki na bible mpe na mateya oyo opesaka biso bon jusque là nazozwa solution te na motema na ngai diso mpona baoyo bakenda na banzoto na bango topesa exemple ya mama maria yezu na bato mosusu estce bango nde bakenda na nzoto na bango fi oyo bango bazomene kuna papa okoki koexplike yango te soki eza ndenge nini par rapport ya bakoro oyo baza yango kuna baza na cité na bango moko concerne kaka mpona bato bakenda na banzoto bien comment ils sont là-bas bien mais yo ozotunda kaka bango mais nzambe azali na nzoto na ye kuna bazali kovivre na condition nyonso oyo nzambe abongisa soki oza kotunda ndenge nini baliaka bazali basantu parce que bazali pure lokola bazalaka bato kolia ya bango ezali ndenge bakomi liboso ya meza batondi nzambe alobi nzambe akoka kobongisa te alia soso ya kokalinga na frite na mayonnaise na salade bongo dessert na ye ezala composé na bitabi peut-être nayebi te eloko mosusu nini na paipai ntango akoloba ame biloko nyonso etandemi na mesa alei esili ekosukisa kaka na ndenge moko mpo ya kotondo nzambe na oyo nyonso asaleli ye na nyonso esili ame basani ese elongwaki meza lokola nde moto aliaki te via basantu ezali ndenge wana esengo mingi basantu balora bokoyoka esengo ya bino basantu balora ya bino bokosepelaka mikolo miso mpo bomoni nzambe aleluya
Ite mami ase mami tondi na lobiko ombo kaliko no epai atata. Bien, oyo kivi ya baninga kuna sala na yoko kako vivre yango vraiment sala e bana bale mbonge na koikolo bana binu na mikolo ekoya ekozalela biso kaka ndenge wana peut-être pas osambeli ozipi miso mais ozali kosala bonganga ekomi ngonga ya kolia oleki kaka kolia basalisi basilaki kolamba yango olei esili ozongi na yo na boke mpo ya kosalela nzambe ekosalema tozangi na ino baoyo bazali na yango nayo bapesi te me ekoya parceke eza na programme okoyeba na ndenge eza koleka te baoyo ya kolamba bazali fiere mpo ya kolambela bana nzambe baoyo ya kokende kosomba bazali fiere mpo ya kosomba yango baoyo ya kobikisa baninga bazali fiere baoyo ya kolakisa bana na klase bazali fiere makambo kitoko nabila bino kitoko esengo koluta totala ndenge tozali kokende papa atuka na sepeli bakestion mosusu aleme na bombi polaire eza mingi te mpo na biso bata mosika même la prochainement na occasion mosusu tokotuna yango malamu merci mingi ok pa mokonzi mbote mbote bana baye mbonge mbote kombo nanga mabondo nzuzi oui mama pa mokonzi motuna nanga liboso eza bo ezotumisanga mingi mpo na mateya oyo ya mideko ndenge esali biso ke kokomba na butu eza mabe papa ngai azala na tili mingi so nauti lopango nini kokomba na butu eza mabe mais wana ezali mideko ya coutume bacoutume nzambe moto apesaki kaka bacoutume yango na bato atunaki ngai estce na coutume na bino balobaki na bino bakombaka na butu effectivement bakombaka na butu te yango nani natuna pa mokonzi mponga nazala na tili mingi so nauti lopango avant nalala omona nakombi liboso libanda natandi liputa nalali so nazwi mopeveti nakoti nalali na ndako kokomba na libanda kobongisa libanda te esika kaka na olala wana na veranda nakombi mabele ndambo natandi liputa nalali so nazwi mopeveti nakoti nakanisi ezali mpenza mabe te kokomba naloba ndenge namonaka ntango ya kala soko bakombi ndako na butu mabele oyo bakombaki babwaka kango libanda te bakotia yango na coin moko mpo na puissance ezokita wana ngai nazala na karater mingi soki mwana to aza na kosikosi omona nazwi bakasa oyo alumbalumba natie na mafuta mbila ndamu na melisi yango nani natuna pa mokonzi soki eza mabe mais soko olumbalumba ezali na nguya ya kosilisa kosukosu nani atiaki nguya wana ekango ya mabe ezali wana te ngai soko na yembi mingi to na lobi mingi bon lokola mpe mikolo oyo ventilateur oyo esalaka mwa ndenge wana soki esprit wana akei pembeni na kutu ya nzambe elobi bo esika na osala nini surtout ntango nayembaka mingi to nalobaka mingi akoloba basalaka na citron na mwa mungu na mwa pilipili surtout kisi mosusu ezali te bon eloko nini eza kuna na citron nayebi te mpo nini alobi matiti mosusu te kaka jus ya citron naye moko ayebi ntina bon ngai mpe nazosala kaka jus ya citron omoni oyo nzambe atiaki puissance ya guérison ezali na puissance ya guérison oyo eza mabe nde kosala bamélange boza na banzete mosusu wana nzete mosusu ezali so okamati osali boye ntango okotia yango epai moko ebaluki avion okei okomi ndoki c'est vrai nayebisi bino kasa mibale pamba osangisi yango esika moko okomi ndoki opumbui oui ezali c'est vrai ezali mpona kosusa pa mokonzi nalingi opesanga réponse mpona motuna natunaka mpona mino soki notre père ayetisaki yo nini likambo monene likambo ya mino
tosololi yango penza te. Parce que mokolo moko na se souvenir na ndenge alobaka na ngai. Natunaki biloko nyonso ezali impur mpe biloko wana ebaluka objet d'art. Tozali na contact nango. Du fait kalobi contact nango ntango nyonso puisque ezali impur, ezali contact impur. Oyo ezali toloba bakamati nyama moko impur ba extraire to ba minu na yo basali protège wala tisi moto. Impurité de continuer. Peut-être natuna yango explicitement po yayo. Ngai soko nzambe tosolaka likambo moko. Bu otuni ngai namoni likambo wana ezali boye. Papa mate alobi yo za bololete. Yo kutuna kama kama bololete na lakisa yo mi. Donc soko na makambo ya lakisa ngai likambo wana etombe. Na koyebisa kaka ye kaka bon na koyebisa mutu wana likambo boye. Ya lobi na kutuna yango ko mutu na isute. Bon or ezana makambo sulu bato batuna yango mingi na PCP ba réponse mbala na mbala. Ekomi inutile ya kutuna ye parce que mbamusu akomona lokola naza kutungisa puisque na yebi yango. Na tuna ye na cas spécifique peut-être yayo. Papa na zolo bandenga pona ngana ko sina tepe aboyi na koboya na ngai te. Mende siko tata nsuye azolinga gato kende pa bachanga ngo. Siko soki ya lobina ngato kende. Ne bateka mino musu ya bibende. Na ebi papa. Mais siko soki ya lobina ngato kende yo pesa nga réponse na opese ponga mo. Sina boyi. Ne bati ya yo ya bibende ko. Parce que yo ya bibende ils en kaka bien. Eza mabe. Bon, au kaka musu o ya porcelaine. Eza malamu. C'est pourquoi on a regardé. On va voir ça, il y a porcelaine. Est-ce que tu es sûr que Mino va tirer Kabatou? Ils allaient vraiment Mino, tu y a Batu, tu y a Banyama. Tu es sûr, Nango? Ils ont mis le quoi fabriqué. Ils ont fabriqué en matière pesante. Maman a dit quoi coton? Elle a une urgence spéciale. Dans un village. Dans un médecin, dans un maison, la salade. Dans un chimang. Attends, mon quoi, bon, mais Mino, on a bâti à Kabato. Ils ont la capacité matière. Oui? Ils ont matière synthétique. Bon, ce qu'ils ont matière synthétique, ils ont certainement biloko. Tu y a le colandé, papa Nzambe a l'obiawa, par porcelaine, on a. Ivoire, ils ont coûté déjà cher. Bah, tu as compris que s'amuser pour tailler Ivoire, oui. Enfin, je sais pas, mais. Bon, tu n'as pas eu vision de Nzambe, Zola. Oui, mais ça n'a eu vision pour. Tu sais, c'est comme maman, oui. Na autour de la paix, na autour de la yo spécifiquement, pas y faire, pas y comment. Parce que ça, comme sous contact impur, ils ont qu'à continuer. Merci par mon coin. Ok. Bien, nakanisi esengo oyo tobandisi kawa lokola tobandi kotika mabe na biso na mopepe ya kitoko ya esengo liso eza kokotela biso mopepe wana eza mabe bolala bien eza lesengo mingi. Donc tobosana te tokamati décision uta lelo tozali kotika mabe mais alors le 25 décembre toboyi makambo nyonso ya mabe na mokili tokolanda oyo nyonso nzambe alingi po totikala baye libela libela. Alors na ntango wana tokoki kobiangema ya solo tokomi bakristu ya solo parce que boyo ya kristu bazalaka malamu kaka bazalaka mabe te.
kondima na biso ezala na tembe te parce que na oyo tokosala na mikolo ekoya kaka baye bazali na kondima ya solo ezanga tembe bakorealize bamiracle ya minene baye bazali na mwa hésitation bakozala lokola ngai na tomba mokolo wana alors kosala yango te esengo ezali mingi parce que nzambe azali na biso mpe abongisi mingi mpo ya biso bana na ye louela Seigneur